africaine d'aviation ezana esengo koyebisa bino bofongwami ya babiro na ye pour na Kinshasa. Bokoki komona biso na commune ya Gombe, na boulevard du 30 juin na direction commerciale na biso, na avenue Équateur, immeuble Itimiri pene ya Planète J na Gombe, na galerie marchand ya Pullman Hotel, Grand Hotel ya Kinshasa pene ya Triumph, na Matonge toza na avenue Kasavubu na commune ya Kalamu, to na route poids lourd na Bia, mosika te na pont Matete na direction générale na biso. Pour na koyeba mingi, bobenga biso na 082 000 26 00 to na 082 000 26 01. To bo visiter site web na biso na www.caacongo.com. CAA, mfumu ya mapata. Bon début de semaine, Mabota Nabino, merci pour vos ébélés, vos sabbats téléviseurs Nabino pour la colonne d'info Lingala journal, il y a peuple pour un peuple Mbote Nabino, Ndenge Kakezala qui prévu Mokolo ya lundi 12 octobre, rentrée scolaire et Salema qui n'est étendu au République démocratique du Congo, reporter et info Lingala, Betaki Tour, on a quelques écoles de Basalimino constat Oyo, héritier, Mapindemi, Jérémy Makambo. Merci, mais 6 mois il y a confinement, lundi 12 octobre, un des jours, et ça là qui prévu pour la rentrée scolaire na République démocratique du Congo. Bosimbake habitude yango et ça là qui bongo respecté coutume ndenge kaka ezalaka premier jour ya rentrée timidité et ça là qui partout ndenge bozali komona awa tozana complexe scolaire pour na commune ya Matete et pas wapi ba reporter ya info Lingala journal ya peuple basiona qui quelques salles de classe et belé et ça là qui vide à peine 2 ou 3 salles de classe nde ba élèves bazala qui na nombre ya kotanga na misapi penza malgré absence ya ba élèves kasi ba enseignant bazala qui wana pona koluka ndenge nini kotangisa déjà bosimba ke ba responsable ba école ebele bazali kobeta mbela pona kosenga na ba parents batinda bana na nzela ya mateya mokote ya bosani ke ba cours ebandaka na mois de septembre lokola ebandi na mois d'octobre ezwi déjà mois retard oyo soki ba parents ebele ba kobatela bana ndaku retard et kokoba lisusu ndenge moko ya ba responsable ya école oyo atalisi. Oui, c'est comme à la coutume à Kinshasa, Congo, comme à bon. Premier jour, il y a rentré, et ça a toujours bon. On dirait les enfants, les parents hésitent encore, tantôt plus tôt, mais quelques élèves sont là. Il y en a qui communiquent, les restes là peut-être pour des raisons financières, ils nous prêter parfois, et c'est pourquoi ils traînent encore. Mais rentrer, ils en ont volé là, on a petit à petit, il y a un pour école les agneaux clôturés. Bon, bah insécurité ça va couler ça même na moi couler les autres salama bazo qui ma école les ane ba fenêtre zate école les aka toiture ka ya boy donc muta ya rota la koto ya zate wo kitana boy ba konziwa rota na likambu oyo na kati école oyo ezotungisa bat makasi ba rosala ndenge nini. Tobanzi ke na deuxième troisième jour to na première semaine ya rentrée scolaire ba élèves ba koko ba kokende nzela ya mateya kasi pona lundi 12 octobre timidité ezalaki makasi malgré rentrée scolaire ezali effective. Tobeta basolo mususu présidente ya fondation Denis Nyakiro Tshisekedi Denise Nyakiro azabongo na tournée na ye na ba Congo pe azako continuer ango azaki bongo na ville ya Matadi. Bolanda reportage ya Stéphane Skandi. Passage à Pont Maréchal ezali exercice moko oyo koki ko éviter te pona ko atteindre Matadi na nzela ya route kolongwa na bomwa ezali voie oyo première dame azwaki pona ko découvrir ambiance oyo ezalaki kozela ye na entrée ya ville portuaire ya Matadi chef-lieu ya province ya Congo central et tuluku ya bato bayaki ebele pona koyamba ye na kokota na ye na ville ya Matadi. Denis Nyakiro Tshisekedi first lady azalaki accompagné na population bazalaki kotambola makolo pona ko atteindre direction ya place Carnifage awa esika oyo nde première dame a s'adressaki na population na kozongela ba revendication oyo population ya Congo central azalaki kozela épouse ya chef de l'état a touché vraiment point ya problème oyo ezalaki ko préoccuper au plus haut point population. Oye ba ke tata mokonzi asa yoki yango pe azimi peko eza koyoka na kala mingi te bokoza ba nouvelle. À propos ya baport boye babino na Matadi na boma
kala mingi te makambo ezozonga ndenge ezalaki. Donc ba message na bino na komisi yango bosalanga confiance na kolandela yango. Présence ya première dame ezalaki vraiment salvatrice et pas ya population. 11h tozalaki awa tozoyoka nzala wana te pona esengo ya mama. Kosala to soutenir bango. Tomona kaika na ba télévision. Lelo tozana esengo makasi. Agenda ya First Lady ezali prévu d'activité ebele par rapport à l'autonomisation des femmes. Kaka na séjour ya présidente ya fondation Denise Nyakiro Tshisekedi Boyebake abetaki tour na mausolée ya Kasavubu. Bolanda reportage oyo ya Stéphane Skandi. Architecture moderne oyo na Zamba na pleine brousse ya Congo central en réalité ezali noyau moko importante na histoire ya politique ya République démocratique du Congo. Awande village Singini nde mausolée oyo ya Joseph Kasavubu, premier président ya République démocratique du Congo, azali ko reposer na éternité na boma et peu au première dame akendaki First Lady asalaki 7 heures du temps na nzela pona ko atteindre esika oyo ya histoire ezali ko rappeler biso source d'inspiration ya bato oyo bazali ko mériter ba se souvenir na bango. Épouse ya chef de l'État asinclinaki devant tombe ya figure oyo ya indépendance. Denise Nyakiro Tshisekedi asakitaki na devoir patriotique na passage oyo alingaki ko honorer mémoire ya oyo azali ko incarner transparence ya gestion ya l'État oyo lelo ezali ko s'installer progressivement na likambo etali état de droit. Selon ministre ya tourisme oyo azalaki sur place alobi ke mausolée oyo esengeli ezala classé parmi ba patrimoine architecture ya première classe. Pour na docteur Bunkulu, visite ya première dame ezali ko renforcer relation ya ba ne Congo na chef de l'État. Épouse ya chef de l'État amemaki ba assistante matérielle pour na ba membre ya famille Kasavubu oyo bajiraka au quotidien si touristique oyo. Avant akoma na village touristique, épouse ya chef de l'État na terrain ya territoire ya Tchela wapi pai asadresaki na population oyo bayaki ebele koyoka ye. Akendaki lisusu na ba hôpital oyo eza na coin oyo. Réflexe na ye ya kosolola na ba corps médical esilaki te pe na ba malade asololaki na bango. Amemaki ba kisi ba vivre na ba non vivre et peu wapi apesaki yango na ba responsable ya hôpital na 48 heures nde alongwa ki boma. Troisième étape na ye ezalaki bongo ville ya Matadi. Parti Lumumbiste unifié Palu na Mukuse Bango ba salaki lancement officiel ya cotisation pour l'organisation ya congrès na Bango oyo bakani kosala mikolo ezali koya. Michael Bristo Toto Mwabi bazaki sur place na compte info Lingala. Ezalaki mobange na matinée politique oyo eza ko annoncer ba couleur ya congrès ya parti Lumumbiste unifié Palu na Mukuse. Parti cher ya feu patriarche Antoine Gizenga. Décor ezalaki bien planté na présence ya ba mandataire, ya parti pe ba député, ba cadre nyonso, pe fille ya patriarche Gizenga, Dorothée Gizenga, boye secrétaire général AI ya parti Sylvain Ngabou, azwaki maloba pona ko signifier sens ya journée, pe importance ya lancement officiel, ya cotisation pour congrès, et tikali événement irréfutable. Oyo ekobimisa bakambi ya parti ba militant na ba militante ya parti ba yake belé na ndenge kosakana te ndenge kaka bino moko boyebi ke Palu eza na mutu ya kosakana te awu ezalaki système ya niata moninga senga pardon Sylvain Ngabou. L'élopé c'est dans une condition très spéciale. Il faut tokenda congrès zali ya Palu mon pot topona ndenge salaka na organisation nyonso soki mukonzi oyo ozali na légalité na légitimité à pouvoir accueillir pourquoi pour remplacer il faut biso nyonso tosangana moko topona mosusu oyo pour remplacer celui dans lequel celui à qui a kuti incarné comme ça c'est la continuation il y a idéologie oyo ya tiki na biso eza continuer. Bosimba ki ambiance ezalaki ya mokwake sima ekomaki tour ya kopesa ba cotisation ye moko Sylvain Ngabou secrétaire général AI ya fongolaki nzela
pe ba mandataire na ba député na ba cadre misusu balandaki na sima. Désormais plus que jamais eloko ko empêcher lisusu organisation en congrès ezate. Présence remarquée na milulu oyo ya ministre ya transport voie de communication, le très dynamique Didier Mazenga Mukanzu oyo azwaki témoignage ya Dorothée Gizenga liboso ya batu nyonso pona mobilisation ekuba oyo aza kosala na kati ya parti pe implication na masolo oyo palu nsengu kudibende. Tobeta masolo mususu député provincial ya commune Ngiringiri Edi Yeli ye a salaki inauguration ya 12e pont bolanda reportage oyo ya Benjamin Boulembi Francis Kanzalukoka. Azalaka moto ya masapote tangwa la kaka akokisaka oyo ye alobaka ye nani honorable Edi Yeli Mulangi papa ya papa social Bosimbake samedi 10 octobre 2020 ezalaki journée moko très chaud pour la population ya commune ya Ngiringiri. Wapie pai, pabandaki bongo na siège ya fondation Yeli Mulangi, oyezwami na avenue Movenda, ba membre ya fondation, basalaki bongo carnaval motorisé, ti na direction Assosa Birmanie, toujours na avenue Movenda. Les bienfaiteurs, honorable Edi Yeli Mulangi, député provincial ya commune Ngiringiri, atongaki passerelle oyo ezali ouf de soulagement ya population ya avenue Movenda. Coupure ya ruban ya passerelle oyo et Salema Kibongo et pas ya secrétaire général adjoint ya MLC honorable Fidèle Babala Wandu Papa Lopango. Kolongwa direction Assosa Birmanie na avenue Movenda. Délégation et se dirigeant Kibongo na direction Sayo 24 na avenue Lulua Wapie Pai. Honorable Edi Yeli Mulangi atonga pont oyo kaka ndenge bozali komona na bilili. Avant coupure ya riban Bosimbake ba différents spectacles pe cérémonie et salemaki pe bana ya avenue Lulua bayaki kopesa honorable Edi Yeli Mulangi cadeau ya ntaba pe na piku ya makemba oyo. Coupure ya ruban et salemaki toujours et pas ya honorable Fidèle Babala Wandu oyo na esengo nyonso alobaki boye na micro ya Info Lingala. Oyo ndeko na ngai collège na ngai ya MNC ndeki na ngai afali na osali oyo poto ya ekiki na bana biso bakoko na biso bakokoloke na biso oyo bakobatela yango tolinga sike bapala oyo babatela yango biso moko tobatela yango to bakozwa entretien na yango eza bote. Commune ya Ngiringiri ezalaka kaka na mosungi moko yenani les bienfaiteurs papa ya papa social honorable Edi Yeli Mulangi oyo azali kosala makambo ezali komonana na Ngiringiri atongi déjà 12 ponts ceux qui osana tembe devoir à domicile kene ko compter okoya ko pesa biso raison. Fait de société toki ne bongo na mbanza ngungu pour la kopsa mnoke par rapport à Info Lingala basaki constat ya route numéro 1 bola na ba précision à travers Nadine National Domi Bendolongwanza. 3 érosions mokoka nde eza koluka kokata route nationale numéro 1 oyo ebanda na ville province ya Kinshasa tina province ya Congo central ba érosion oyo eza précisément na niveau ya Mbanza Ngungu. En tout cas soki ba autorité bazui solution na lombango te pona ba érosion oyo ekozala vraiment milelo na milelo na yango ba députés nationaux ba ressortissants ya territoire oyo parmi bango tomoni kuna honorable Jacques Lungwana likambo oyo e préoccupaki ye makasi nde akitaki ye moko komona na misu ba érosion oyo ndenge ezali kosala ba érosion oyo eza na montagne d'Ilombele mitu nango nyonso etali route nationale numéro 1 mususu eza na descente ya Kitemoko kobanga eza makasi po soki mvula ya makasi enoki awa ekokabwana e ya mabe eza que ba route de secours na niveau oyo ezalaka te. Compagnie africaine d'aviation Fly CA bate la disposition ba client ba destination oyo boko ko somba ba billet bolanda reportage oyo ya Michael Bristo Tom mabi. Fly CA compagnie africaine d'aviation a memé libino zamba ya ba destination oyo bokoki ko voyager na étendue mobimba ya RDC bozana Kinshasa Lubumbashi Goma Mbujimai Kananga Mbandaka
Kalemi, Bukavu, Beni, Bunya pe Kisangani. Pona bino nyonso bolingi ko voyager na ba destination oyo, CAA apesi bino possibilité wana à travers Wenze ya ba fréquence pour bo voyager na tranquillité, ba kisa ba condition de voyage hors du commun. Loko la Lubumbashi 5 fois mokoka na semaine, Goma 4 fois na semaine, Mbujimai 5 fois na semaine, Pembandaka 2 fois par semaine. Na couloir ya éducation bobaki na itemat ndolo baza ko continuer ba inscription pour l'année scolaire 2020-2021. Stéphane Skande, Christian Kengebini. Eye, yango yo pona bino ba parents. Olingi mwana na yo atanga na école kitoko avant de sa technique o eza plus pratique. Tala esika o eza indiqué yango yo di. Itemat ndolo Institut technique de météorologie, aviation et télécommunications. Mo banque une école d'application et Istandolo. Inscription et zo salema ofele. Awa pratique na pratique. Institution pilote des enseignements techniques. Bazan na première séoti na 6e des humanités. Ba professeur obaza awa. Engaye. Bongo et tonda na nenga kosakanate. Formation de qualité na itemat ndolo boko kuta ba section oyo. Aviation civile, électricité industrielle, P électronique. Awan électronique bokozwa des options, radiotransmission, P commutation, sans oublier section ya mécanique générale. Bondi melanga que awa bele bâtir la kabango nyonso pona ko garder formation P kolendi sengo. Lokola ba pratique ezalaka très régulière awa bazana ba atelier pe balabo pona ko joindre formation na pratique. Bopesa biso confiance. Toza kopesa mateya oyo ya valeur ya haute facture ndenge na lopoto balobaka. Sécurité na bango ezali totalement assurée. Et siliteo pour la sécurité ya bana na bino, surtout que mokili mobimba et outi ko connaître pandémie monene ya COVID-19 awa na itemat ndolo bavandiseli yango mayele na ndenga kosakana te. Déjà basali désinfection ya baloko nyonso, bakisa ba toilette pe ba bureau nyonso. Nyonso eza prendenge tozolo baboye pona koyamba ba élève nyonso awa na rentrée. Bondi melanga ke itemat ndolo atie accent na ba geste barrière, distanciation sociale, pe port ya masque awa eza obligatoire. Itemat ndolo ezomi na kati ya Istandolo na commune ya Barumbu. Bowelisa déjà inscription eza ofele oyoki ofele di. École chrétienne Les Rochers eza cadre moko kitoko pe dynamique po na bana na bino. Héritier mapinde mes reportages. Papa, mama, plus question ya kokende kotangisa mwana na yo na mikili ya poto parce que oreva yango pe mingi. Tunangai nini? École ya mikili ya poto esi elibino awa na Kinshasa, école chrétienne Les Rochers. Cadre agréable pour la formation de base ya bana na bino. École chrétienne Les Rochers, basali na 3 sections. Crèche, Kobanana bana ya 9 mois qui nous 2 ans, cycle maternel de 3 ans à 5 ans, puis cycle primaire ou ezali éducation de base de 6 ans à 13 ans. Bana awa baza kotanga lokola kaka na mikili ya poto. Na basal, nombre ezali très limité. Pas plus de 20 élèves na salle. Mwana nyonso azali na ordinateur na ye liboso yomoko tala basal ezana ba caméra de surveillance pour na ko sécuriser bana. Kolia ya bana na moment récréation ezali assuré awa. Lokola école chrétienne Les Rochers bazali na système ya éducation internationale yango bonseignant ebele baza kouta mikili ya poto pona kotangisa awa bacours ya informatique pratique na théorie ezali ya ofele. Bibliothèque pe ezali o ezali affilié na bibliothèque ya Institut français. Chaque année bana bazana ba bourse tala bazalaka kutu na ba voyage culturel na bango
pona ko faire visiter bana ba activité ya ndenge na ndenge neti parascolaire et salamaka awa oyo na ba école mususu et salamaka te bazali musika te na 10e rue industrielle na commune ya Limete numéro 22C to benga bango na ba numéro oyo ozana yo mobimba. Merci Fondation Les Rochers na offre au PC ba para Kinshasa bana batanga na ba condition ya malonga inscription ezanango ya ofele, je dis bien ya ofele. Ah, école chrétienne Les Rochers, cadre idéal pour la bana base de formation ya malonga. Qui dit mieux? École chrétienne Le Rocher eza école moko oizope sa formation ya haute qualité. Tozo accompagner vision en chef de l'État. Frère Nabiso eza à la portée de tout le monde. École chrétienne Les Rochers ezali la filière francophone par ba diplômé d'état nyonso boye baki 4 moko ya kitoko o boko kotanga na bandako na bino pe 2 jours boye na université eza bongo université canadienne au Congo. Reportage. Voulez-vous gagner là où vous êtes actuellement un diplôme? Toujours pour trouver ma solution, pour s'adapter par rapport à la situation et surtout comme ma innovation dans le domaine de l'enseignement. Botou nangani Université canadienne au Congo, lelo oyo, c'est possible autant à distance sans que au somba syllabus. Au vandi na 4 jours nandako, aux ali kotanga en ligne, pe 2 jours au l'université. Pour télécharger. Ah oui, c'est possible. Yoka Lisusu, sans bourse d'études Mobimba, il y a $250 pour son premier étudiant au Bakoya déjà qu'au commissaire. Yoka, diplôme MBA Yango ezana 12 mois, micro MBA na 3 mois, prime MBA na 6 mois. Programme ya semaine et tikalika 4 jours ya semaine nandako ozako landela masolo en ligne, pe 2 jours oye na université na UCA juste pour télécharger Yango gratuitement. Là où vous êtes actuellement, un diplôme américain Master of Business Administration, sans le faire chez vous, en ligne, sans vous déplacer, au coût moins que toute alternative. Tala, papa maman deko, ezali ya ko ratete. Na Université canadienne au Congo, na système ya LMD veut dire au kosala kaka 3 ans. Aux 8 diplômes universitaires na licence. Awa, eza lokola ba université mosusu te basala ka 5 ans. Na système LMD na Université canadienne au Congo, okosala kaka 3 ans. Université canadienne au Congo ezwami na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe en face ya ambassade ya Belgique. Welisa koya ko komisa. Okokuta ba bureau ya Université canadienne au Congo ezawana. Enseignement en ligne yango ezali vaccin moko ya kitoko pona coronavirus na domaine ya enseignement na Université canadienne au Congo. Beta masolo ya deve le tribu ke cyber Eric baza ko beta déjà deve le terri ozana posa ko kende États-Unis yeba ke cadre kitoko ya ko beta deve le terri ezande kuna. Ndeko ya Congo yoka loseba ebeti yambala oyo eza ya korate te. Boto nanga nini GDV Loterie édition 2022 mundele esi afongoli masolo 17 octobre au 10 novembre 2020. Kasi toyebisaki bino ke bisika nyonso eza ya kobeta te po okoya kosimba moto pamba. Awa na RDC esika babetaka baganyaka pe bakendaka ya solo eza kaka na cyber café Eric oyo efandisa professionnalisme pe crédibilité na ndenge ya nyama grâce ya leadership pe management ya patron nango le jeune lion le cordon Eric Mwamba bakitelaka ye mosungi ya bakongolais difficulté ya passeport oza na makoki te ya kobeta développer na yo biso tosala yo prise en charge bandeko pe baza libanda ya Kinshasa bo contacter nga directement na numéro na biso wana na WhatsApp na ko orienter bino ndenge nini bokoki kobeta développer même de loin eza possible.
adresse oyo na 11e rue Limete industriel yolo ya INPP kuta lisusu bango na victoire en diagonale na district ya la police na ngambo ya arrêt Ngabwa point show agence Eric Mwamba ezwami lisusu na kitambo magasin na changu pe ezali kaka na boulevard wana na Matina na entrée Kimbuta en face ya robot roulage okosama mingi kasi ya mbala oyo fongola miso te yebisa bavoisin bino nyonso kaka na Cyber Eric mpo awa nde États-Unis ya sur okokende kolia mbala na yo na kimia nyonso oa tolobaki te tolobi Eric Mwamba le jeune lion wumela oyo nde ozali leader ya GDV Loterie. 12 octobre, mwana mboka honorable Paul Bindu azako fêté anniversaire na ye. Abengi sibino ebele bubeta tour na Pacific Palace. Reportage. Misala baso de mouton eza kokende toujours kitoko grâce à Safikas. Ba reporter ya Folingala bete ki tourne na Mokali bola na reportage oyo ya Francis Kanzalo Koka Tomwabi Michael Brice toto. Expérience pe savoir faire na bango ezalaka lisusu ya koloba te pe ya kolakisa kutu te po baza kobeta pe kopapola bulo neti na filme na système ya machine madakadaka ndenge bokoki komona baingénieur bavandiseli yango mayele bana changu baza kokonstate ndenge saut de mouton oyo ya Mokali eza koavancer na vitesse incroyable ya Android bino moko bo remarqué déjà na likolo na plateau nyonso esili kitoko batie déjà goudron veut dire ba asphalté déjà séparateur evandi kitoko ba glissière kutu koloba te po esi etiama na tongo et bongo ba rampe to partie montante o etali marché à liberté wana pe boulot et beta minute na film nyonso eza déjà asphalté kitoko séparateur evandi kitoko na mwatango moke kaka parti à rampe oyo etala aéroport eza kosila nyonso e bongo na se engaye pona kopesa déjà elengi na population balongoli parti ya tol na se ya plateau to pe na passerelle batu bakoki koleka pe kokatisa ngambo na ngambo ndenge bokoki komona kitoko en tout cas ndenge tozoloba boye ata eloko moko te ekoki kokanga esengo ya population oyo apandi teke na esengo yoka antuka va tosepeli bato ebele babande koloba lobo fati beto akani makambo bato mito ya mbuteyage boye na boye be tomoni va siko fati beto asaleli biso nde mosala tomoni siko po yango ebandi kokende na kosila ezofasilite biso antuka bana ntiango tosepeli na eloko oyo papo asali ekende vraiment liboso asaleli biso eloko ya bien esali arme na poinsi na biso na ntiango ebisika moko ya bien fasilite biso mpona kokatisa ata na mituka antuka tosepeli na fati beton na mosalo asaleli sepeli nango na makasi merci na mpona na likanisasi ya osalela biso boye mpo bambuteyage koto moyen eza te moyen okalisa kuta eza te me na ndenge asala eloko to tosepeli nango makasi tosepeli nango makasi so mama tooteka na paskala donc moyen okacha na biloko boye eza te me kwa batie boye tooleka ngo donc tobanda oleka na biso na kimia mituka mpe ezoleka na kimia mbuteyage ezala lisu te donc moyen te kaka kitoko makasi donc topesi Safikas longo na makasi na ndenge asali awasala mosala kitoko tosepeli nango makasi fort nda biso yalo fasilite biso na eloko boye wana mposa esila
peut faciliter pe bandeko mususu na nzela ya lekana po ndenge ezala ya kote oyo pe bambuteyage ya ikilikili barside osalama likolo ya kokangama me modele tomoni boye tosepeli fort mpona bambuteyage ezosila ya nde basali mpenza ida malamu so basiliseli biso yango boye tosepela makasi tofelisite meme na président topesa mpe na merci Tango tolobaki que Safricas Nzambe ya génie civil spécialiste ya saut de mouton bokanisaki tokosaki bilembo lelo elobi matondo aksanti na tata mokonzi ya ekolo Wayambo le président de la République Félix Antoine Tshisekedi affectueusement appelé na lulendo nyonso na peuple congolais Fachi Béton. Malem betongo ko poussa na suka e journal na biso héritier mapinemi asaleli bino sélection pe lecture bolanda yango. Mbote na bino tofongoli info ya bajournal na journal le journal auteur atitré na une naye Martin Fayulu akozala na balabala wana ezali mbela epesami na moko ya leader ya Lamuka plateforme ya opposition oyo ba signaler que mercredi 14 octobre 2020 ba kobima na balabala pona ko protester contre makambo ebele ezali kotambola malamu te na mboka lokola dossier ya installation ya bourgmestre na commune urbano rural ya Minembwe kuna na province ya Sud Kivu nyonso wana ezalaki bongo annoncé na point de presse oyo Martin Fayulu Madidi président ya FID asalaki weekend eleki pona kotalisa ke ndenge mboka ezali kotambola ezali vraiment kosepelisa bango te na tina wana bazwi décision ya kotelema na balabala pona kotombola mongongo na bango la prospérité abeti masolo ya palupe akomi Dorothée Gizenga azali komobilize pona teni ya congrès le 30 octobre ezali koya wana ezali ba résolution oyo parti Lumumbiste unifié na ngambu ya secrétaire général Sylvain Ngabou bango basalaki matinée politique weekend eleki epai wapi président ya comité d'organisation ya congrès ya palu ya mibale après 56 ans mobimba oyo parti ezali koexister Dorothée Gizenga ye abetaki loboko na mesa pona kolobake esengeli na membre nyonso ya parti Lumumbiste unifié ayeba na kokotize ya muke $2 américains pour organiser congrès na bango le 30 octobre ezali koya ezala réussite na sport tozongi na journal le journal a signalé biso ke Christian Sengi Biembe alobi match ya amical oyo ba Léopard ya RDC ba betaki na Burkina Faso ezali eloko moko ya kobosana na lombango pona kokanisa eloko ya malamu oyo ekoki koya mikolo ezali koya bosimba ke ba Léopard ya RDC ba polaki 3-0 liboso ya Burkina Faso pe mardi ezali koya ba kobeta deuxième match amical na bango contre les Lions d'Atlas ya Maroc kuna na mboka Rabat epai wapi bazwami na information oyo nde tosukisi info ya ba journaux botika la malamu. Merci pour vos accueils belé pour la colonne d'info lingala journal ya peuple pour na peuple. Au revoir. Compagnie africaine d'aviation ezana sengwe ko ebisa bino bofongwami ya ba bureau na ye pona Kinshasa bokoki komona biso na commune ya Gombe na boulevard du 30 juin na direction commerciale na biso na avenue Équateur immeuble Itimiri pene ya planète J na Gombe na galerie marchand ya Pullman Hotel Grand Hotel ya Kinshasa Pénéatrium na Matonge tozana avenue Kasavubu na commune ya Kalamu to na route poids lourd na Bia mosika te na pont Matete na direction générale na biso pona koyeba mingi bobenga biso na 082 000 26 00 to na 082 000 26 01 to bo visiter site web na biso na www.caacongo.com. CAA mfumu ya mapata.